Bonjour chers internautes, il y a congolocolenews.com. Tobimi lelo libanda po kalamingi tena 20h match nabiso les Léopards contre la Côte d'Ivoire. Tous assurent que tu gagné nabiso ango parce que ba jeune ba pronostiqué ba beza 3-1, ba beza 2-1, ba beza 4-1, ba beza 1-0 nyoso ezara la victoire. D'où tous assurent que ba Léopard nabiso lelo ba robeta Côte d'Ivoire. Claude Leroy Yangambu Kuna Azara Awa Tamuto Bengani Yake Congo Brazza avant match na biso na bango alobi ya ebi RDC le roi a poche na ye so ito gagné match wana ya o démissionner nzambe pala la na RDC to gagné match na minute to loba Claude Leroy côté ici démission azara zo 50 000 euros ibenge azo 18 000 mais botano musala ibenge asali botano ibenge musala sali donc na minute yo Congo eza roinda na tiki bino bolanda nanu réaction à la population pour un match à 20h population lobby et belé Abi Congo a gagné RDC a gagné pour ministre Amso et industrie Germain Kambinga habito consommer RDC consommation RDCienne donc maïto mela ya Congo entraîneur tozo ya Congo tozo sous mindele té tout le monde a siko ba potentiel ya bana ya mboka merci tolanda ba pronostic ya bana mboka tokutani sima na rappeler que toi na kata galerie du 24 novembre donc galerie du 30 juin papa oyebi kelelo Léopard bazobeta na Côte d'Ivoire okiko estimer pronostic ya lelo ya match les Kandeni match lelo nazana kondima ke Léopard a gagné 2-0 hein naza sir nzambo na sambela hein kombo na ngai ezali pasteur Robert Mafuta hein nafandi na quartier Congo avenue Congo numéro 9 na félicité pe susu pona bande ko na biso nyonso ya Léopard baza ko beta bale na félicité bango biloko basala ki entre biso na Congo Brazza vraiment nazala ki pesir ata na debi batiaki wana ya premier mi-temps nazala ki sir que toko gagner kaka nazala ki sir ya sir merci ya lelo siko lobi 2-0 ya lelo nazali na kondima makasi que toko gagner bango 2-0 tout le monde vraiment très qui te côté là tu vas j'aime la RDC dans les lois na kin toi na mouvement batunyo so balati ba caché ba petit ba tambola bazu grand marché ba te ka drapeau ba drapeau amika RDC pour en soutenir ba Simba tozo somba yango ba beti ba caché musu dans matama drapeau j'aime la RDC maman les lots Léopard a gagné combien pronostic les lots toza 3-1 hier a gagné Penza a gagné Taza au Pola biso to gagné 3-1 maman lobi Côte d'Ivoire au béton Léopard au bêta Côte d'Ivoire 3-1 merci maman to continuer la biso bonjour Djogo ouais bonjour a to tambola to tamsa micro la biso ba maman ba toutou j'aime la RDC c'était ma fille yana ba oleka j'aime la RDC yango sko les lots to gagné combien pronostic ya kako les lots to gagné combien to gagné 2-0 to gagné match c'est 2-0 ya sir ya lobaru troté bah donc bola sidon dans débit nani mboka na bimoko boki na débit to gagné 4-0 to na 4 dans to gagné 4-0 biso jeté biso dans le système ka ba 4 éléphant anyama muke tala ngana espoir voilà posa bana bas nyos to ba fungola mitema to gagné victoire papa lobi te to si to limbisa ba maman to limbisa bino ba papa to limbisa bino monte na Brazza to gagner match normal ka 2-0 papa score 3-1
3-1 raya pamba pour la 3-1. Jogo, on a drapeau na. Oh tala. Ah, yo pas au quota. Dans marché ça kata kina lelo. On gagne combien? 3-0, Léo à 3-0. 3-0. Papa Mbote hein? Mbote maman. Toi on a plaisir lelo Côte d'Ivoire RDC. Moi pronostic. En tout cas, Barozota 5-0. Journée lelo 5-0 tout ça na kanda mabe. Tala RDC lo makas. 5-0 on a lobby yango wana. Merci papa, donc 5-0. Ah, maman, j'aime la RDC, j'aime la RDC. Oh, Mbote papa. Mbote. Ah, banzunga libala boye, libala eza hein. Libala zali. Si vous pronostic à Léopard, l'autre bête bango combien? Pona pronostic à Lélo, bazara on a 3-1. Donc match est à 3-1. Bola Cité. Ah, Bokila. Moko. Bachambi Amawana Souka. Dans le match 3-1, de gagner. RDC va surprise de ma surprise. Moi, Claude Leroy, mon l'air a bien commis Claude la Reine. Moi, il a démissionné, hein. A démissionné l'équipe à Brazza, donc le bande passant des cas. Tellement que RDC a Niki Bango Film Kolo. Claude Leroy a démissionné. Papa score. Les lots ont gagné combien? Le par match est à 3-1. Combien de minutes au Tchad? Deuxième minute, ça manque. On a Souka. Avant 5 minutes, ça manque. Yo calculé une minute, nous sommes bien un marquage. Au côté, il y a déjà moins de Tony. C'est. Bisous dans la kino, tu vas trop vérité. On se trouve ça, mais et ça là-bas. Et à la bonne. T'as les quinois, et moi. En tout cas, merci beaucoup. Nyaza pour ça, Loba. Mbote, papa. Mbote. Papa, les autres, au la Côte d'Ivoire. Mon pronostic, Léopard, Robeta. Côte d'Ivoire combien? Match à combien? Léopard à Robeta, match n'est très bien. Parce que Léopard Nengazawana na façon ya Komeli Côte d'Ivoire à Kokabisote. Robeta bango 3-1 et puis nous tobana bango babi. Mbokani ana bimoko. On comprend? Et là to crucifié qui Congo Brazza. Yangwana Togosala ye. En tout cas, papa, moi score. Toza toujours j'aime la RDC. Ah papa balati j'aime la RDC. Drapeau ya mboka. Hein? Score ezani ni lelo papa. Bon, comme tu nous as noté maman. Score un score à 2-1. C'est fini. 2-1. Papa score na yo eza combien? Bon, en tant que 12e Léopard, le haut de bête a 2-1. Bama Tawakita 2-1 Barozo. Jogo, nini papa? Score ezali. Nga posa Léopard, le score à Léopard. On va gagner 3-0. Score Léopard. Ah d'accord, donc tu as une ambiance. Nabiso Awa na galerie du 24 novembre. Ba Jogo va faire ça. Score, il y a match à l'élo contre Côte d'Ivoire. Papa, score exact combien? Le score, il faut avoir 5-0. Pour un moment sportif, un joueur, il faut avoir 5-0. Bon, toi, on a confiance dans l'entraîneur Nabiso, Florent Ibengue, donc il est jeté. À l'équipe Mindele, est-ce que tu as consommé local? Consommation là, il y a un journaliste. Oui, c'est un peu sali. Donc, le pendant de ça, Balinga te coupé ça, biso bana Congo. Le message là, Brazzaville, dino babanga biso pour la libéla. Quand le roi Congo zambo kanzambe, ba mega Congo te, ozi fimbo mukolo. Message pour la biso ba Congolais. En tout cas, merci. Pour la lelo. En tout cas, pour la lelo maman. Attendez de école mbokana, il faut to gagner ngo. To gagner, attends 2, attends 3. To sepeli, Côte d'Ivoire pena abos na biso te la décité. Abandonne 3 buts au souka na 4. Bon, merci vraiment to sepeli pour Tara Nzambala la Rasika Mona Congo. Donc ça veut dire que to dévorer pays ngambo wana, ba les athées, biso to abana makolo. Donc Côte d'Ivoire to dévorer bango le to kata bonda mdam, ça veut dire c'est ngozali Nzambala la Rasika Mona Congo. Donc le kolo ba vraiment motuya, espoir eza toujours to gagner. Respect toujours na les raïs Kabange Kabila, respect toujours na mboka Congo.
bon honneur bosala bango nyonso wana bakosa est-ce qu'on a lobera 2-0 kaka bango nyonso wana baloba bakosa ouais pesa ba congolais étranger message alors naza na poso opesa ba étranger nyonso ba congolais nyonso o baza à l'étranger message biso nyonso tozala soudé sima ya léopard tozala soudé to gagner bango ata 3-0 papa olingo loba oui nalobi boye RDC eza mboka ya football Congo Brazzaville eloko tosalaki bango yango mpe bakoreve tokosala su Côte d'Ivoire mpo azoya mpe pamba te Côte d'Ivoire mpe azoya mpe na ndenge na ye me tokoprouve na mboka na ye nanu toganya ye awa mpe tokotalisa ye mpe nono RDC ya mboka ya football. Merci. Nesepeli kaka ke na bato nyonso babetaka Paris Foot bobanga 5 points o mundela pesi biso de bobetela yango tina suka ya mundela betaka bale te mundela zoko imaginer ndenge yo poso ko imaginer baleki biso pe na baleki biso neloko te Côte d'Ivoire baba na 3 to suka na 4 boyebi o nga nyalo baga puna RDC merci papa Rasika bangi place ozali coach kaka wa bana mboka bana Congo ezande union po ezande biso ba lion o ya Afrique ezande RDC to uti ko beta de dragon kuna ya baza to kesiko po to beta ne éléphant to beti diable rouge bon to beti diable rouge a etikende to beta ne éléphant po diable to beti etikende éléphant to zo beta à l'aise match bon match to gagner ka match 2-0 ndinga muna kida pour na lota da ndoto la ke match 2-0 to gagner pe 2-0 to gagner pe 2-0 na to gagner 2-0 pour la Côte d'Ivoire to gagner bango to ke ti final to gagner. Merci papa ya suka merci aya match à lelo en tout cas tema to mona moko présent moko nzambo kaza kuna azalaki bien sûr azongi po biso ba population to zala kimia to keloka bien te souhaiter que bano bola sidé Maxime Mbokani lelo biso to sera de bazwa ki 4 to na ba mawa lelo ezala de ya solo ba internaute ya Congo Lokole News boyoki ndenge population a pronostiqué toujours uni to sengi na biso sur la diaspora to za uni parce que lelo RDC a gagné na Côte d'Ivoire. To banga Côte d'Ivoire parce que tu as sûr que tu beta bango. To gagné Congo Brazza 4-2 to comment to violer bango. En tout cas ce qui est vexaki bandeko to utiliser viol pour na kokumisa viol na sens propreté mais pour na rappeler ba congolais que ba lati libabe ya ba mama. De ba mona nzoto ya mama, de ba sakana na nzoto ya mama, yango biso to violer bango ce qu'on a respect mais na bale. Non to comment ils te violer pe bango. Ezai po na to rappeler bango ke bana libabe ba osalelo monter au Simba so ba sengi ba maman RDC pardon te. Merci na Deshut Mambetuku azui ba image oyo. Merci na Patrick Tsala monter yango mbote na Claudia Kovana na Charles Fale na Riki Nemiala kuna na kati ya Londres na bosanité batu nyonso ya diaspora batu nyonso balinga Congo Lokole na bosanité Michou na Suisse na bosanité Riki Nemiala na bosanité Fabrice Malita na bosanité batu nyonso o balinga Congo Lokole News ngana bino tokutani na numéro mususu Kimia Boboto o mabota mabino to bipona Léopard lelo Vic pona lelo victoire on a lelo victoire toganya bango na mboka na bango la tuka bazwa 2-0 na kati ya Guinée kupende koyawa ata kata to bafuba pola kaka bapola ba lelo na posama RDC aboma 3-1 tona susi ya 3-1 ba na lobi boy bana ya Congo nyonso eza Katange eza Lubumbashi eza la Bakongo Banundu en tout cas to tamela ka Nzambe to leka na bwa Nzambe to la lens ko banga te mama papa pona biso le RDC to ko beta Côte d'Ivoire le 2-0 olinga te kuvana ko na kati ya RDC
ndeze komi ya demi-finale ya kolala eza esusu twana kanda mabe mpona lelo toleli bango ka ngeto take DJ Cardozo mibale kake koki ko ya ko be take Léopard balobi boye yoka Bafricain jaloux kosekeza bolingo te Africain jaloux koseke bomonaki Brazza Africain eloko bango bakutane nango Côte d'Ivoire kolela te kosilika te koseka pe te yango wana Africain jaloux koseke ya bolingo te.